Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je vous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi, ceux qui ont Koloba Ezali, en tout cas, je n'hésite pas. Je viens pour essayer un peu de partager tous ensemble avec vous, les abonnés de MK Mbelou TV officiel. Merci beaucoup pour vos abonnements. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas, abonnez-toi, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. En tout cas, je profite de l'occasion. Aujourd'hui, c'est déjà vendredi. Je profite de l'occasion pour souhaiter des bons débuts de week-end à tout le monde, de partout où vous êtes. En tout cas, bon début à week-end Nabino, Nzambe Amo Nabino. Et puis, je souhaite de joyeux anniversaires na bandeko nyonso oyo babotama na mois de juin, bambotama na bino spécialement ba o babotama lelo le 13 juin, nzamba lola a mon abino pe abakisela bino ba posa ya mitema na bino. Voilà. Tozo le kana siko tokomeka ko partager la grande famille na eli biso vidéo moko na ya ndeko na biso Dorcas. En tout cas, internet tozomona eyindi na lisolo ya ndeko na biso Dorcas azala problème na lokolo na ye moko na cuisse ekondaki makasi et bandako bimisa ba pu et puis tomonaki le pasteur voyant alekaki kaka ndenge ezalaka na intention ya koluka lisungi na bandeko o baza na mwa lokoto kosunga ndeko na biso ya mwasi. Pourquoi? Parce que vipe place bandaki kovanda ezalaki bien te et puis traitement ya malonga ezalaki te. Tout le monde qui pasteur voyant alekaki abetaki mbela. En tout cas, il y a eu des gens oyo ba s'intéressa ki batu ya mitema mawa lokola ba ba mitema ya mawa oyo basungaka lokola ba ndeko na ngai simo bakalate. Donc batu oyo nzambe atia souci bakoka koyoka teke mutu azana mwa problème moko oye azana capacité to possibilité ya kosunga. Tolali tolamuki ndenge internet ezanga makambo te tomoni lisusu toyoki lisusu le même pasteur voyant oyo alekaki mpona kosenga lisungi alobi asokoli maboko lokola Ponce Pilato parce que ndeko na biso Dorcas ndako bapesi ye alingi yango te, alingi appartement na Gombe to na Lingwala. Mais lelo tomemeli biso vidéo ya ndeko na biso Dorcas, elle essaie un peu d'expliquer la situation. Alobi ye atikali koboya ndako oyo pasteur voyant ba pesiete, mais vu que le ministre akendaki kotala ye, ministre ebisaki ye apesaka ye ba information sur tout ce qui va se passer pour ba ye ba ndenge nini ya kosala. Pour ne pas monopoliser ma parole, je vais vous mettre la vidéo ici. Bolanda vidéo na bokebi ndeko mwasi a expliquer parce que il y a des gens tozo finga sur les réseaux sociaux batu na koti na ba commentaire batu bazala ki vraiment ko finga ndoki yo milingi te osali boete tozo e bate vérité eza wapi. Le pasteur voyant, premièrement, il a montré la bonne volonté. Il y a koya na situation parce que babiso yo soto toyeba kite soki pasteur voyant ayaki na situation ndo kona biso dodo na internet te tolinga ki pito yebate ministre pe alinga ka yebate. Il y a aussi d'autres personnes au baleka ki mo enveloppe tout et tout. Donc nazoti la biso vidéo ya Dorcas bolanda explication na ye a expliquer situation nyonso ndenge ezali. Partagez vidéo oyo, aimez yango, commentez yango. Ndeko na biso azali na bosenga ya lisungi, faut ba opérer poto mo na ba commentaire ba musu ba lobi oh ya lobi azana besoin zo ka traitement na poto mais to yoka ye moko mukonza malamu yoka kama to imibale to yoki pasteur voyant to yoka pena Dorcas. Quitte à vous de juger, quitte à vous de voir qui est en train de dire la vérité et qui est en train de nous mentir. Parce que biso tozala ki te ti makambonge bandi, biso toye juste komona. Nzambe nanga apambola bino, tolanda ndeko na biso Dorcas na explication na ye claire et nette. Merci. Très bien. Je sais qu'on est pour le sentiment, pour le cambon, pour la bouillon. Parce que vous pouvez déjà famille non de la zabalinga na bango ngati na zani de bien sûr na zima ngati de kinanga.
ya Christian V pasteur aye ye pas mona ki mamu na réseaux sociaux aye o pasteur tata mta liboso non pasteur azo bien ouais amona ki mamu na réseaux sociaux yango ye pa yaki ko participer maona mais plupart ya vidéo o esali ba et attiré ba tozaki vidéo ya pasteur Jérémie non ezaki pe aye te ezaki aye te bato pe liboso pe bayaki pe avant ye aya ye pa moni yango na réseaux sociaux yango pe ye pa yaki alors pasteur aza papa totikelaki makambo comme si aza papa alobelaka makambo ndeti baka boye yango amonaki kadi no napesi responsable moninga na nga kuta bimisi makambo ya réseaux sociaux moninga na nga azongi nsima mais pasteur abimi le devant nayebi te so omonaki ministre ayaki kotala nga awa très bien tomonaki ye biso nyonso ministre ayaki kotala nga awa aye atuni ngai soki ndenge nini napesi ye mpe makambo nyonso nabuki na nga mpe lokuta te nalobi nini nyonso vérité voilà ministre aye kopesa nga $500 ok aye kopesa $500 alobi no bokende désormais botala soki nini ezosenga très bien nzambe apambola o papa toke na hôpital toki na hôpital basali nga bizame balobi pota na ngai ezegi epoli mais faut basala nini basala yango pansement faut pota nanu esila apres tokoyeba makambo opération nsima très bien pota nanu ekauki te ye Christlevi tovani nsima mikolo tozovanda mokolo mpango oyoyebisanga ke nini ke non faut na dégager place wana baoninga motu lopango na ye azoloba nini ke non il faut abuka ndako papa problème te mais bopesa nga temps na osala nini na obima na ye ovanda na pasteur aye koya nase pasteur omoni balingi babimenga na ngai na lopango mais tala boye pasteur ye moko ya Christian V ye moko aye kosala video non faut pe oleka kaka mais nayebisi ke non ministre ayaki awa très bien ayebisi nga nini ke non makambo ya ndako oyo charge na nga nyonso ezala kolia ezala pansement ezala ndako ye moko osala nini azozwa yango très bien mais makambo nyonso ekoleka fosala nini boyebisaka nga bokomela nga na telefone eza logique ezaka bongo tokomi mpe wana nde nayebisi pasteur oh non ça va kasi mais il faut oleka kaka oblige ngai na wana obuka lokuta te pasteur oblige nga parce que non il faut osala vidéo pe ekozala bien ministre akosilika te nasali kaka bino nasala naye kosala osali video na ye wana nde yo mpe okoya opesinga mpe mbongo bato bakosaki mpo na nga opesi nga ya Christian V nazwi nalakisi mpe ministre nabengi ye bon donc ozwi mbongo obengi ministre oui nabengi ministre nayebisa non ya Christian V ayaki atala asali boye mbongo yango papa asinga non tu peux garder ça tu peux acheter même sur les congélateurs même sur là mais ndako tokozwa biso eza problème te très bien esili toyo kovanda tozongi ndako na ye ovanda na ngai pasteur aye koya lisusu aye kobenga moninga na nga précise motu oyo boyambaka na batelefone aye kobenga précise mais école mwana bato osala bizame babengi ye o allo précise zwa dorcas kanga biloko na ye zwa tarsinga moko na kofuta boya nazwi ndako zwi ndako procès abi non yo kozwa ndeko ndeni aseki procès akati na ye kaka abi non pasteur na orappele oyo naza na école très bien arappele sous précise procès amoni ke non komi dérangement nakende kaka aye komona bato aye kokata cour abimi libanda abengi na ndako na bango presi nani boya boyebisa dorcas kuna ase ranger asala nini tobongama pasteur aza na besoin na biso boyebisa dorcas abongama toyo kobongama procès aye olasanga bisa non afolata robe tokende nani pasteur azobenga biso moninga nga azwi tarsi tomati liboso ya porte toyo kokende place azali ya na kati kuna na kasavubu na kati kuna lopango ngo bato ebele bamelaka diamba yaya yebisanga ndako ngo ezalaki na kasavubu ezalaki na kasavubu ya na kati kuna kota stade na kati kuna mpe na tuka
Ok, na stade Kasavu kota stade kota nini wana kota zida soki kota nini wana na base wana oui ok bon tango komaki toyo kokota kuti biso tolandi te tokoti na moninga na nga tolandi kokota pasteur aponi kobukisa biso banzela tokoti mbala moko pasteur wana osabino banzela ayo kobuka tout droit te yaki bokodusula oui ok merci pasteur mundi za boye na lembi bozwa ta moto tomata comme ça tokoma kuna rapide ok donc si ozotambola bongo ti place ndako ezali wana otambolaka na babeki oui donc odiscute ke olembi bozwa ta moto mpo bokoma place ndako ezali oui ok place bokite na voiture okende na voiture non oui parce que bokite na voiture otamboli ndambo yango olembaki osengi moto donc cetadire na place bazwi lio na prince seke eza mosika oui d'accord continue na yo toyo kokende mbala moko ayoloba te ndako eza nka quelque part déjà tokomi très bien boumela bon eza nango kutu eloko kutu ya kolemba te mais eza yango kaka awa très bien nasala effort na bino nakende kaka nandi kokende ali tokóma te alipongo tokomi ya bato ebele bakomo te topesi mpe bonjour tokei pe ntina nsima na ndako yango toilette awa ndako awa nalandi nanga te tokoti na biso tondi kotala donc kasi ndako yango ya ndako yango eza kitoko omoni nde eninga di papa ese obengi ata mama baprécieuse parce que nga déjà famille de eboye na nga naza ndoki mais mama wana quand même azokinga lokola mama mais ese obengaki ata mama otuna ye olakisaki ye déjà place à apprécier nga mpe mwana ye nakota voilà donc précieuse aza ami ya Dorcas donc c'est-à-dire maman na précieuse akoma kozwa Dorcas lokola mwana na ye donc yango azoloba ke non est-ce que oyebisaka ata mama na précieuse peut-être mosu bokotuna précieuse yango nani voilà nalobi est-ce botuna ata mama alobi te yo kota kaka na kobenga déjà mama na kobenga mama Berthe akoya déjà awa kotala papa moko oyebi déjà makambo déjà ministre déjà azokinga en charge alobi mpe azozolanga ndako ye moko te naloba na minute oyo eza bacommissionnel bazotambola bazolukelanga ndako parceke yo oyo mama olakisinga ndako yango ese obengaki ministre azokoronda makambo est-ce que ministre naye basola oui baza numéro aza numéro na ye ngai napesaki numéro ya ministre ok opesaki numéro ya ministre azwaki yango mpe oui si basola ta une fois oui basolola ok vas-y nase ase obengi ministre parce que ye nde moto azwi charge na ngai ese obengi ye ote mbongo wana ministre akopesa yo wana okokoko garda yango ok wana okoko garda yango mpona makambo mosusu okoko garda yango ngabisa non biso tokokota bongo te mais pasteur namoni obenga ministre soki alobi c'est bon na ye nga azanga problème te ekosila wana pasteur apete siliki siliki kwa gani siliki ka mpona obeke faut informer ministre oui siliki non ezalaka te yo komo fiske yo bapesi yo cadeau okokoboya yango ezalaka te ata numéro du papa wana papa oyo olataka te mais vi ke moto apesi yo cadeau okozwa yango kaka nabi papa naboyi te eza ndako ya naboyi te papa na ngai mais ngai nazoninga kaka oforme ministre bango bazolandelela nga makambo soki oforme bango balobi baza d'accord papa ata sikoyo okota na nga donc yo langage oyo ezocircule wana ke no olobi ke olingi bazwilo na lingwala to batindo na poto donc olingi oloba oyebi yango te yaya oyo ayebi ka eza nzambe très bien naobuka na nga lokuta te naloba makambo bongo te natikala koloba te nayebi na nga makambo wana te oyo abimisi ya poto siko elo nini esaki sikoyo ke aleki mbamo na réseaux sociaux ezali kaka langage wana kokomo non elo nini esaki ke aleka mbamo na réseaux sociaux parce que ça entre vous bato bayebi te mbalamo na réseaux sociaux c'était dû à quoi est-ce que ça likambo so ezalaki na se soki eza grave koloba te yebisanga ke oui non eza ye moko ya Christevina explique ya bato misusu babengaka précise allo madame topesaki précise ne topesaki Dorcas mbongo est-ce omonaki yango mona bato aloba oui tomonaki yango précise oyo oloba yango elo te
Princesse azumbongo na biso elote. Emso loba na elote. Emso princesse yoza muninga na ye ozumbongo batindeli yo libanda. Princesse oyenda butu. Oyenda butu. Ah, Dorcas, est-ce que pesa ko mo boye ne pas na te ba pesa nga. Ah OK. Batindeli papa Dorcas. Ba loba ke batina ko papa pasteur. Okay. Oui, et pas pasteur a comme ça. Le quoi numéro de Dorcas muteza ya vu que ya amoni nini ke ajunda wana. Ba pesi mo asuni biloko na ndenge na ye. Mbala moko faki obligé faki nga na kota. Ya que c'est bon basala mambongo te ata yo mo yaya. OK. Basala mambongo te yo zo mbongo batu olobi na ngai te olakisinga nini kanda te faki ka obligé maman leur ozunga maman ba te belé ba ko penser quelque chose moko wana. Concernant batu babenga précise. Tant babenga précise. Précise azo reconnaître ka kota agence ata une fois zombongo. Oui, azombongo batu misusu ayaka apesa rayo. Oui. Mais est-ce que soka tunio lingo la kisalo la batu oyo baleka ki nzela pasteur? Oui. Si koton pasteur azora apesa rabino. Ayaka ka biso allo ya muntu moko boye atinde mbongo bozila na yo obenga bino pe vidéo bosingi merci. Emso ko ya na poko ala merci maman na mona ki mbongo pasteur pesa mbongo. Oh non, na bimisi yango te funa bimisa. Bozu pété. Bozu pété. Précise. Comme il s'est longuité sur le micro. Réputation, basomba raté. Non, il y a réservé non assisté. Aussi cité, hein? Oui. D'accord. Réputation, basomba raté. Nauti. Il y a Christian V. Et le copé pasteur Acheli qui. Parce que les journalistes nous sont souvent au talanga. Avec ça, les journalistes nous sont souvent yate. Kakaye moko a filmé ma kamunyoso. Donc, oh, nous sommes les kafuna binga kakaye. Desinga na mona ona, ngande singa na zona pasi. Ngatsko ngana kokande lokuta te ngana benga parce que na mona ki vidéo o ngana mona yo papa c'est voyant na pesi mbote place azali na mona okuna hein na benga papa bina na fête na rappeler yo papa bimi na rappeler habito solo ngali papa na besoin Dorcas na ko mona ndeni o moyo kende kuna ezate po okota te sans corps na ngai il faut ngai na zalawana na comité na niveau parce que maman na biso auto zala na kine auto kende protocole chaîne la patronne a na quelque chose pas pesa yo habiter papa tozo kende ko remettre quelque chose moko boye asomba te loka rolia habiter maman faut kanga na zala maman pa boyi na ye bato boyi ko senga nga vidéo na yo moi autrement ça la pesate les gens sont bimi na maman to zonga maman batindeli nga adresse aboyi ya ba Dorcas to komana biso moko ndebo monaka to yaka to kotaka elo osili kika poto sale misana yo makamwana so bomo mutema na ba garçon mususu ba sala ki ba vidéo epa na ngai avant yo pe yo ya avant ye pe pasteur ya ayo mona na retard bino na pekisa bino mutu mususu ya comment fait ce que bino bo benga ba journaliste mususu ba kota makamba o est-ce makamna bango makamya ya lokolo no est-ce tel ba journaliste mususu ici ngai si déjà na ya dalinge ka makamna yo ici la ka pa na ye moko don le biso lo yaki to sala ye mabe eloko silikili penza ya mwana ya Christian o abimisi o ba misa fali wana na moni ba journaliste fali ba yeko sala émission est-ce que ba misa fali ba yaki non ba ki na bango te ya ba yete fali ko no comprendre à côté maman ndenge nini no yeba te papa ba toute la savandi no yeba te OK na moni ba journaliste fali ba yaki ba yeko sala émission no yeba te ko ba journaliste fali ngo baza ba nani nazo yeba te OK des soucis na eza makambo nyonso na bomba ki mutema yongo bimisi la kinga mais avertissa ki bino quand même kazo bima na réseaux sociaux oui alors que non ce que koti na ndako te en tout cas ngana nelo ko sala te nazo sukola maboko na makambo na yo asinga Christian Fish asinga boy taka lo bon clair bat nyonso ba otana ngai na okina sulu soko boyo kota na ndako yo nako bleka na réseaux sociaux na ko loba nyonso na loba et puis mutema nanga donc nazo lemba na makambo na yo comment fait que mutape sur cadeau c'est papa na boy cadeau te papa nanga na boya cadeau pourquoi na boyi te nga lobi kaka o formé ministre o formé na maman wana o antimaki ngai comme ça na koleka o soko koti na ndako te nga na oloba na oleka na réseaux sociaux basala nini makambo na yo na sokoli maboko et puis na koloba makambo nyonso na zango besoin que c'est yoka OK fais ça biso audio
Nazoï Sabon na Bimi parce que déjà la moni pourquoi ba journaliste anana ketchup baye ba bi bon mémoire pas fali bon mémoire pas maman Denise. OK ba mémoire toza kaka biso to tala ka e Simba. Menga personnellement na Bimi na makambo ana de A à Z. Non ça la vidéo si je sors ici non que dans sa vidéo na Bimi na makambo ana na expliquer ce qui s'est passé comme ça botika na ba journaliste wana. Et que ça, moi, je pense que oui, ok. Ouais, Nayoki. Mais non, comporté. Mais l'air pasteur ayaki, ayaki pa na nga. Wa pa na sambela nzambe butu moi, atala ka na nga yaya. Na vie, il faut autant moula la vérité. Comprends, il y a que ce qui nga vie na nga, na nga ite. Pina age na nga, tika ko bulletin, tika ko discuter te. Tika ko soin sabatini na man, mais que son vie. Pasteur local bosso ayaka awa. Mais on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, tu continues, essayer de continuer. Je n'ai pas à près. Dans un parti Mukombo, les membres sont en montage, la place Moussou, et ça, moi, to kata, et ça la mala mingi. Aya parti. C'est parti au bimisi moto. Parti oyo. J'espère qu'il fallait répondre, hein. Pas le bélo moko, mais bimisi la soka moto. J'espère que ça va bien. Si. Bon, il y a que ça vie. Ministre le baki que non, nous sommes au Koya, comme si à filmer, à salabo, et ça pour volonté. Nous sommes pour aider comme des souris. On a, et ça, bon, balobani na français, qu'on fixe à moutouté. Donc, il faut moutou à son anoyo, là, et ça pour volonté. Bah, journaliste, so ba écouter là yo, on a koboyati, et ça pour volonté, mais pasteur a boyi. Pasteur alinge kaza ye moko. Anaka ye moko azala. Ok. Pasteur aboyi. Kono bati ya question. Na sali. Et loko siko tango message wana bimi na télévision obenga pasteur quand même. Pasteur a bloqué. A bloqué yo? Oui, a bloqué. A bloqué précieuse. Numéro o abengela bino. Pasteur a bloqué qui? Oui. Bino mtu bloqué ye to yem ta bloqué. Non, yem ta bloqué. OK. Alors, précieuse. Il y a quelque chose à ajouter rapidement. Yom to vendre à la moninga. Batu babenga pa na yo. Donc, on représenter Dorcas directement. Et là, on sort le bazali par rapport à un message, il y a vidéo est circulé. Et là, quand le bazali, rapidement, tout ça, oui, na linga kana loba que Dorcas azaki n'intérêt morote na maladio. Ayaki po na lisungi. Il y avait eu des mésattentes avec le pasteur en privé. Il fallait pas que aya na on a réseau pour koma na nyoso tout o. Azoka vraiment pas si makasi ne bino nyoso na réseau bozo tagué, bozo fingaye, bozo monaye déjà mabe na likambo oyo a lobité. Pe à s'excuser na ba propos nyoso to ebimi na likambo ayebite mais à s'excuser kaka nango. Bomo na inde bomo na yo na teza pratiquement faux o nyoso to l'équipe na kombo na yo. Voilà. To comme nasuka elo musalo bezali. Elo musalo beza. Oui, elo ko lo bezali. T'as la caméra. Oui, mais nina lo bakaboué. Ce qui a ça qui m'a bé bolimbisanga. Ce qui peut na pasteur olimbisanga ce qui na lo qui m'a bé. Mais o ezo leka. O e bien entre biso mi balé ezaka nzambe ngai na yo. Muto e bien. Mais en tout cas, merci beaucoup bande kunangai. Na oba sungaki nga na oba sungaki ngai te. Merci beaucoup. En tout cas, nzamba pambola bino. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça s'ennuie pardon. Nabaye, s'ennuie pardon d'abord et pas pasteur. Soki, alobi soki, aloba ki mabeli mbisaye. Mais, likambo ezoleka, mutayebi secret na ngweza nzambe, et puis na bino mibale. Nabaye non so ba fingi Dorcas alobi nzamba limbisa bino, et puis bo limbisa ye. Oh, ngana ko bakisa, ngana za au milieu du village. Je ne suis pas venu pour na koya ko pelisa moto. Mais parce que biso peut toujours faire partout na bato oh bataki moi 100 francs, moi 10 francs, pour te payer sa Dorcas.
nalingai na yeba mwana ngo oyo batu bameki kosunga na ta ya mokie azalaka nde na comportement oyo esengelaki toyoka ye biso moko. J'espère que eza ba audio te, eza message moko te mutaleka azoloba ke Dorcas alobi naloba boye. Non, eza Dorcas en personne oyo bozwaki na kati ya mandako na bino. Mais loko na koloba eza kaka dans la vie babiloko boye pesaka biso leçon. Tozalaka bato liboso akofingaka te soki nono yoki litoyi mosusu te. Po likambo esalamaka pa ya mutu moko te esalamaka pa ya bato mibale. Boni sikoyo ntango mutu moko ayebimisi likambo quel que soit aza na raison ou tort esengeli koyoka pe litoyi wana mosusu ezalaka malamu mingi. Même na tribunal oko remarquer que bango moko ba juge ba comprendre que mutu aza na faute mais ba pesaka ye quand même litoyi ba yoka ye. To pesaka batu litoyi to yoka ka batu et après bozo ba décision bokozwa bo commander ngi bolingi bo finga ngi bolingi po muninga za passe tant bilo bozo ba commentaire o finga ndoki. Qu'est-ce que vous pensez? Bozo sunga ye to bozo bakisa ye passe. Sinon na batu nyonso to oyo bazalaki toujours na esprit ya ofinga te ya olobake Christianville ou quel biso Dorcas, que le Seigneur vous bénisse. Na ba inoso pe yaka lokola kanda esalaki ti mona opa ko sabwendeni na jo commentaire mo kuna nzamba limbisa bino pe. Nzamba limbisa bino, nzambe alimbisa bino, Dorcas pe alimbisi soka za na ba raison. Soka za na ba tort na ye asengi bino bolimbisi. Sinon, papa Jérémie Kabamba, voyant, que le Seigneur vous bénisse. Les linges sales se lavent en famille. Moi, personnellement, ceux qui n'ont pas de Dorcas, c'est grâce à vous. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyo au mode vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya trienen produit moko azar produit à compagnie Neo Live. Comme on est trienen, tous en a qui est nango ça soit ils ont 60 capsules na kati, tous en a nini nango azan 120 capsules na kati. Trienen na sala amin. Premièrement, trienen yo, ils ont pour nous sur famille là à tous en bonne santé et aux malades ou qui consommer trienen. Trienen a ça produit oyo ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et trienen penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto. Mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezui malade de ça que tous sont malades ba maladie chronique que zotungisa lelo mokili ekufa ndenge nini ekufa na biloko tolia ba ngreshin ke tonzi na kati ya ba biloko tozolia bataka ba kisa ndende na misuni bataka ba kisa ça ke bomba misuni na bango tamulai na ba fruit ba veg biloko nyuso tozolia tonzi na ba kisa na kati yesu koyo ayeko aye tant que les biloko wana et bon biso ba cellule na santé na biso de sala mikeno to ko zo maladie auto suto et comme lelo ba nyoso kuma ba maladie ba tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka ko lesa ba cellule na biso soki cellule no allié azongi en vie soki akufa ki azongi cellule ezongi en vie soki anaki akobela comme en bonne santé nde pe ça ke ngana yo to zala pe en bonne santé. Alors le quoi to lia qu'à chaque jour il faut peut-être me la cahier ayeko ça la musala dans le basikoyo et à part ça ayepe à part ça à sokola rapé makila à sokola biso makila tant do mele makila na biso sokwami ba cellule na biso comme bonne santé comme maintenant cellule a comme maintenant la capacité il y a quoi sauver ba nutrition. Ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on lia ka pour ma bomwe tonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba mo souté mena yé ayeko bakisa so ba nutrition to zonga na nzoto ya o do zonga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc trienne ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladie nyoso santo sanango ça to c'est la trienne
aza vraiment bien mpona santé ya motu nyonso. Donc aza wana mpona problème nyonso ya santé ezoderange yo. So amena otanga makombo esalaka yo na bosala misusu ozala kuna obino yango ezango mpona maladi na nga te namela te, eza mpona problème nyonso mpona mabe nyonso. Alors soki obengi biso na numéro na nga, soki osali so WhatsApp 078 naza na Cape Town, Afrique du Sud, obengi na 078 948 648 D okozwanga na WhatsApp, osali nga message to voice expliquer nga maladi nyo zango na comme ça poso nyo tanga moko na obosana comme ça na ko yebisa yo okutiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage eza ebele soko lukinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques ba témoignage toza na ngoye ba vidéo toza na ngoye ba voice na otindela yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment eza bien pour la santé. Yo osala ba fatigue chronique milelanga ye au booster énergie muto amela TNN aza muto aza bandi na âge à 12 ans mata amela TNN ya bana eza tozala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso tolobelaka na video mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka TNN alobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya TNN luka biso na numéro na pesio tolobela yo na expliquer yo TNN ou bien otindelo ku na expliquer yo TNN ou bien otindelo ku tu photo na ye na explication nyonso soki po comprendre anglais na tindelo ya anglais, so français na tindelo ya français. Toza muto a besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage muto AVC lukanga na opesa yo melela nga TNN oyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soka ye avant to bande traitement PCK opoza bat bamelaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika ye pe komi bien aussi solution santé comme stable. Donc c'est un peu ça na mukuse ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo TNN dala nga nazobela te mela melaka ngo nani eza funga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo nabeka to takuno ngai nabela te mais c'est la kani na sino ke nazobela te mutu nyonso mela abon attendez sali soki ozwi ngai soki omoni ke no ongolu zabiso pe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso yo soko luki biso ozwa biso facilement a produit triétor en produit Neolife c'est soit produit naturel ba produit ça produit naturel eza bio vraiment ba produit ça teme belé lukanga pour maladie nyonso au problème matériel et bot babo taraté au problème à libido ko toi papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida ata mutana sida esi la te me comme ça mutamona na bien santé kitoko na miso bato suki kitoko mamuso kitoko toza na kisa bongo o moni neti ye soko melepe ba maman balingana bango chokote ba maman balingana chokote le kwa mama Pacifique soko zo melaye a comme ça te na o kitoko le kwa ya ba bébé a ba bouteille ezala te azosisa ba bouton a comme ça ten kitoko on nzoto santé ekangami ya sumunene tozo lio zo mela nous on peut bien mais santé nzoto a comme ça santé ngebu azo bongi sapé ki sotaka tant kati ne so comme kitoko si bota libanda fo bimati pesa makambu TNN solution luka biso partout. La numéro na pesi bino to na chaîne nota ya biso to so ta biso na TikTok na YouTube partout parce au monde les chekuta na oyo